Na kosa même ONG, nazangi te osala ONG na. Valise bilamba to makamwa ba valise bilamba. Oui, na tina valise bilamba yebi bien mutakina loka ti kongola memela ka Jaël parce que Jaël aza mukuze lokola ngana Cynthia wadwa na sota yi moko to lataka balata 38 to na tuni bango. Na moni bango be bino be waka lokwa anga wala tape 38 bon na pestine ya be bilo nanga. Ya mona na pone bilo vraiment belé na tinda même na janvier. Alinga utakanga bilo en janvier, ngam na bondela, nzo anda pesa bango ba bilo 4. Ngam na zo ko mundi siko pas janvier siko. Mais na yebi ke yala ta so 43. Yala ta bataille mina. Nini ko na bilo ba ninga. Na zo ka ke janvier zo ba teka temo. Tala niveau mutema mabe. Karine, akovanda tana ndako mutu moko tina kanisa ngabi. Akonovanda pas Régine, maman présidente na moko ko. Régine Lumba. Akovanda pas Régine et Simba te. Ako Nathalie na balatime na bangona na po la team na mona ka moi si na poto Régine et Simba te. Na comportement na banda ba bato. Na tigeli yo kanga 7 mois na ndako nga na tigeli batame sofana. Ovana na banda ko ngo zo tourner na banda ko ba papa mama na. Mais kaka pa bato. Ovana te. Vu? Ngana na bana. Ofinga ngai pa, na bana. Ofinga ngai pa par rapport à quoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas des amis? Mais parce que quand on a des commentaires, on va répondre. Bonsoir Myriam. Quand Myriam, mon agneau so au lobby, on a couru na ta page na été. Na ta page na été na mon angoté. C'est des gens qui bazo benga ngai Karina beba na Myriam Karine tout ça. Bat le misu kutu ba mibali na yeba ko mo benga na tout ça ba numéro na ngawa. Ngana kutu so na bloquer na ngai. Janvier ebisa kinga na iba bilamba na ya loba n'importe quoi na bilamba na zoka clé na pesa ya na mwana mama bango na pesa clé ya Gisèle na bango pe na pesa clé aki aussi makambanda ka karile na sukola maboko ko benga so na lati lobo iloko lati ngai ngape na zaka nango oyibanga biloko oyibanga ba shenta orana ngabi kari na fana na kina tika ja moyiba ta biki so na singa loko boy na tika na siba ko loko na hote na senga kina za na klina ndako pona za sécurité biloko nao loko eza na randa ke mauvaise fanatika janvier asaka na ndako be ya Patricia na omwa musano tika kinda kunde ba yibi ba sen ba yibi ba ni ba yibi bilo nyonso ndonga ko fungola miso ngai boso na na andi ko nte ko solisa ngate ya na tia nte poza na tia na ngate ko na moyibi donc to bana ka ba mabe na bloka même ye ndesko na mona ki lobby une cousine Gladys ndati ndilanga que non Motanya Mokondi Kadete Bakarine à répondre Myriam. Oh, on a bien encore répondre à Myriam te. On a besoin Bakarine à côté en côté. Ni au émission ni on a ça la parole bien ça voix bien ça na côté ba besoin banaité. Na comprendre te na bien na tante Myriam na y même pas que encore après on a bien aussi quand même quand Karine a poté besoin ba on n'a même pas que ce sang. Kola na no Karine te maman. Ata fingo yo fingo pas via za na boti yo boti bana ya boti ya bali. Netio jamais ana ndaku na poto ana ngote ana mobali na poto ya sûr que le loli kambeni mokili ezalaka bongo ti ya na ngaba soko za mutema osala bola mute ya ko rekote mabete ko sala bola mute omoni ko tia na wana nyoso mutute ezana ngaba sentiment mokili ndezo kumba ile kwa mutadi boma maobo omoni na viso mutata bozaki ni beso ata par exemple yo sali mabibi osali mo ya CP na ote afin de soit lobana tanti Myriam boyote ngana linga ngaba ngaka rien na osabu na osabu or l'exemple la TV aux yeux de tout le monde en de n'importe quoi pourquoi même les héritiers na soigner héritier babuzo bana mako na ki même pas place à tout linga mais na bi que fin de fin tout mon ani anakin a en luka tu na luka ko tsana buzo bakari oh je suis même pas dedans je suis sa sœur oui mais babuzo bana ça pona vie na ya buzo ba bon moi je suis pas dedans au moni ngana se on kaza mutamni ko na makamba osala te pour ngata na ka se pesi même pela tanti même ta garda Karine mutazan de kota za famille ta garder oti bazolo kiso bato finga bato kanila tout ça là alelelo peu importe le consala oza muto finga aux yeux de tout le monde finga na public te Karine na ko sala ngota nyoso to sala efuta makaya football a futo ka ingratitude ya sadio wana a ofuta pe mabe o ya zo sala a ofuta ngo tanti Myriam ato nyoso zona bo mabe bazalaka mabe yo quand to za malamu tio suki na ngam na 27 mois nda poto juvenal yo yebi poto yo ndo fanzo na 7 mois hein batiki le chambre est-ce que ata mon kolomo sa binisa ta 1 euro mami ni somba na somba la geni yo mami na na besoin lame rasoir pour na gilet pour na kata ba psy mami na za ba nini na somba na iso tout so na somba tant na sa ba course ko na yebi ki ya ba jeune fille so na somba ba bande ba serviette hygiénique na somba belé ozoyoka azama yele ta za zuba
azo ko saisir opportunité chance dans ma paix ça a été la vie bato bazo ya verrier bato malamu mais à saisir en côté Nzambe so bazo pesa yo et que zo ko saisir te même ko lâcher yo. Là je crois qu'elle est vers la fin. Pour na mona ndé dans un système moi na moko membre na été fanatique na yemo te wana o ba finga rabato ba futa ba billet ba se déplacer pour yo ta Karine mona te. Beta c'était na bana membre nazalaki na bino naza bon eza buzoba na ngai na bikoti na buzoba ke na mibinisa wana yaya boy na wenga na sala kona mutema malamu mais le lolo obisinga zoba ke ngana yaki kuku ya Myriam c'est pas grave. La vie continue. Bambon on a enyoso yango yo na détailler bambon na ona pesa ki na ba dépense pour na sala kutu na longola même pas parce que na mona so na longoli yé kutu ngala devoir nga asa bambon so batindela ba copain na ye oyo joueur wana tindela bambon copain na moi joueur bo abeta bali bo atindela bambon wana na pesa ngo dondia kenda na ngo junior kabana ezala bambongo mususu batindele bambongo wana nazo bambongo wana ba copain na ya tindela ina kombo na ngai na liango même pas copain wana za so beta bali so na ba Turquie ba so bamboka ba Turquie kuna ba Kazakhstan ba Kazakhstan wana. Là vous parlez des juniors kabana ba boka ka epé mingi voilà junior c'est mon mari. Je sais pas comment on a vu ka na tindele bambongo mususu nazo tindela yana mbongo kuta tindela ke doni mtamima mbongo wana na lia yango te doni mimi n'a pas essayé toujours ma bonne chance à continuer toi na poto za mrambo belé je suis la première victime Myriam victime de ces années autant la victime après moment na peut-être raison on a pas besoin raison mais l'avenir nous donnera raison vous quand so salinga mabe te au PC image na on a poto maintenant tout le monde connaît qui est Karine yo mo tomi on s'est dévoilé fallait que tu me bomba mais on s'est dévoilé o eza poto eza kinté na kin peut-être aux aina ndako no vandi obi kinana kinana mwana musala je m'en fous mais o eza poto na s'est stabilisé tes maman na se prévaner maman na auto ko même pas ouvrir na maman na on linka ouvrir na bandaka bato mais vanda quand même na maman na o loko oza na kimia te vanda maman Charlotte pourquoi tu vas prier parce que tu en as besoin éclaircir maman bongo parce que maman bongo ndem tezo troublé bato bakomo ba kenga na lia kimbongo na otanga liste ya mutu moko atina mbongo pananga oya pesa mbongo na epananga Myriam na linga ina éclaircir maman mbongo parce que maman mbongo ndem tezo troublé bato bakomo ba kenga na lia kimbongo na otanga liste ya mutu moko atina mbongo pananga oya pesa mbongo na epananga Myriam na mbongo eza ekendaki États-Unis et pas Mia Tembo ngana yebi ke papa FMI kombo na ye vrai nom na ezali Ndala Luvumbu apesanga 300 €. Papa Jigo apesanga 300 €. Papa Matondo apesanga 250 €. Papa FMI avant en France, Ndala Luvumbu France. Papa Jigo Belgique. Papa Matondo Londres. Washington 300 € avant en France. Mama Julia apesa 300 € na ye. Mama Movia, Bibiche Movia, apesa 100 €. Patricia Mboli, Mama Movia France, Patricia Mboli France, apesa 100 € na ye. Il y a du 15, 300 €. Maman Angelos, Tonyon Sobo condamné parce que je récite, parce que Nayabi madame. C'est à vous de voir. Si vous voulez souffrir, mais souffrez en silence. Souffrez dans vos toilettes, dans vos pièces. Je resterai toujours le tonton. Je le resterai autant que le Dieu de la Bible voudra. Je le resterai toujours Juvénal. Tracy, oh Tracy. Tracy, oh Tracy. Ici pas ye bango kuna bako sambwa soda ye oh Tracy Lego de papier elenga Congo Glody Diasiga la mignonne hey
la mignonne. Et Tracy Mbelenga, bro. Événement. Vous êtes en France, Belgique, partout dans le monde. Voilà pour vous une occasion à ne pas manquer. La vente promotionnelle de la crème miracle ensemble avec Mama Tina. Boya et Belé, c'est 30 juin 2019, Nabadresse Oyo. Ne manquez pas. Motonio so aya kozwa, crème miracle na ye, pour la solution ya loposo na ye. Mama Tina a fongoli ba porte, boya motonio so azala na crème miracle na ye, Oyo ezali na bavia escargot. Mama Tina la fesse a longa côté wana, toujours na crème miracle. Mama Tina la fesse a longa loposo. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour son ayo, et ça, la Grâce Beauté. Tout ça, là, il y a des produits naturels, à base de fruits, pour réparer les poissons. Papa, bobo sanate, pour mandef, ou to réparer, capé, bouton ya mandef, mama, toza wana. Pour arranger poso, pour qu'on sa uniformité, que l'on la bandoute, que l'on la tâche. Donc, vous la bienvenue à Grâce Beauté. Wow! Yoyoka, biso na bino, conversation ya madame Myriam, maman Mimi, et la mère, c'est qui? Maman Charlotte. Maman Charlotte. Maman Yakari, et puis Tozonga, tout juste après, dans cette émission. C'est parti. Merci, maman. Maman, na bengika parce que na moni Karine a sali émission moroboye. Alors, nous avons belé na concernant ngai. Na outi na émission. Alors, nous avons lia mbongo na 2100 wana. Alors, nous avons pesa mbongo na été. Oh, mbongo, oyo, papa ni kwa mema ki jour mema ibilamba na ye. Yona ngana iba mama ngana pesa mbongo wana te. Mbongo wana ndenge komaki kotoye. Komaki na explica ki ezalaki 2200 ya papa Niko azwaki. Ezalaki 2000 na 100 livres mo ya livre sterling ya Londres. Oui, ça wana ezali nango. Net na ba euro ezalaki 2000 non? 200 oui. Nde papa Niko abimisaki 150 nde chauffeur mosusu. Bapesi nga nete 1650. 1650. 1650 na 100 wana olobi. Nde ndenge wana. nayebi te eloko nini ezozwa Karine mama asali émission alobi makambo moko akoki koloba bon mpo adestabilize nga abimisi nga oyo apesanga mobali ya ambassadeur na ye akendelaki na Algérie alobi makambo ebele nayebi te soki molamu kaka nga nazwaki ye na ndako nanga lelo na niveau wana mama ngai nasengi naza na eloko na kosenga te
ndenge nazali awa naza na mabonde pour le moment nazala eloko ya koloba te eloko naza kosenga kaka te nakwei na makolo na yo na kombo na Yesu nakwei na makolo ya mobali na yo na kombo na Yesu naza kosenga kaka soki aye obienga soki nakende kuna nde tokoregle parce que eza mopepe mabe mama ata soki bokoloba nini bokoloba nga nazokoka koloba te parce que osi okomi mwana nga nakomaki na ndako na yo namelaki mai ndenge Bible eza koloba esika bokokende bakoyamba bino ata bakopesa bino na fiske kopo ya mai bokopambwa me nyonso wana nayebi te c'est diable parce que balobi que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait mais si bofongole déjà baporte sikoyo eza kaka kokanga ndenge asi alobi nga na kosenga yo kaka vandanye ngai na kokende kozwa ye soki na ye nde sikoyo tokoloba na koyebisaki mfo toloba ndenge nga nazwaki mbongo soki mbongo ezwamaki te parce que nga nazwaki mbongo ota nazwaki yango parce que baennemi oyebi ténèbre mama eza koprofite eza na bato mosusu baza contre yo baza contre ye baoyo kutu boyebi te baza kokota na bango na katikati wana kaka mpona koagrave kobebisa baza ata pour Karine te baza ata pour yo te me baza na bango bato ya ténèbre bayaka na bango mpona kobebisa kaka eloko nga nalingi ovanda na yo tranquille na mobali na yo boboko na bana na bino na ye Karine ye pe azala tranquille mopepe oyo eleka te diable azwa occasion te ya kodetruire ata ndenge mama abimisi maloba wana nga naza kobondela Bible eza koloba balobela yo likambo me bakuta yango te mama soki osalaki te nzambe oyo toza kobondela le créateur incréé akosimba motema ya mobali na yo yana eloko na kosala te me nasengi nakwei kaka na makolo na yo na mobali na yo papa pasteur nasengi bino kaka bolimbisi mpo ne pas laisser accès au diable parce que sikoyo bato bazali wana baza kolunga bamona yo kosala nini ye akosala nini ce sont les diables ngai nakoki jamais koya kolobaka mabe na yo parce que nayebi ke Bible eza koloba bolamu moko c'est-à-dire mabe ekoki koya nango neuf mais un bien bamama akendolobaki mobali na ye kutu assassin akota baprison tala ndenge papa kutu azalaki na biso na ndako mama yo ovandi na ndako na otobi 2 semaines mama tina baniveau wana ata futu bato koinfluence yo Karine bato wana bafani wana yo oyebi bango omona bango o bazo influence o mais biso moni biso otali ndenge na ye nazo benga ye nano sikoyo nazo benga ye maman elle est partie tellement loin donc asali bongo pona ni maman abebisa libala nanga abebisa ablobina ma famille na biso soki fasion na gauche na droite ndenge lobi bato nyonso batelemi bakomi koya kopesa ba makambo na bango abebisa na famille ata libala oyo nzambe anini atangisa moto kobebisa zate mais comme j'ai dit c'est le diable alukaka nini une porte ouverte mais maman banda ye aya na poto awa fani nini apa mwana banda ko yato banda obengi Washington nakaka komona bapapa wana nyonso te ya groupe na ye wana batelaka ye mbongo baya kutana ye bambongo mosusu lena eko comprendre bambongo mosusu etalokwa ye akomi condamné na bango eza condamnation ozo biso fingaka bato ozo biso bebana na mutu boye parce que biso totielaka yo mbongo c'est ça na bambongo mama na mbongo mosusu eza mbongo mabe na ye moi je vis que de votre amour donc ata ndenge wana baza banzambe na ye te mama baza banzambe na ye te parce que mbongo oyo bato baza kopesa bato ozomona bango te ndenge olobata papa soki nani wana
azopesa mbongo me muntu soki oye bokutana naye bokutanaka na ye te. Est-ce que c'est normal? Non. Ce n'est pas normal. Nde bambongo wana mama naza kosenga na papa l'air mususu eza bambongo ya bamvutema parce que azokoka kujisaisir te. Nga nayebisaka ye aza na Kinshasa na loyebisi ndenge oza kosala mosala loyi bazofutaka yo bia oyo bambongo ya bato bazali kopesa zuwaka mbongo wana kendo tikaka na ndako ya Nzambe esungaka misala ya Nzambe eza mbongo koki kozwaka te na babilamba eye koto eyo ngala mosusu bakupende kosala nango incantation bayele. C'est comme ça. Eza esprit ya koloba ya bomuntu muntu aza koraisonner non eza banvoutement kovanda na bato. Je ne sais pas ce que les choses bato bazoloba mama s'il vous plaît, s'il vous plaît nga na kobengisa ye akoya deja soki aye kotoyo okomona ke makambo nyonso na kotiango afin parce que nga moko nalingi naloba na yete aya ndinga pena kuluba na koyisa bato nyonso wana nga nalobi non bozosunga ye te parce que muntu soki bolingi ye baprotejaka ye me bino bolingi ye te na makambo ya koloba bambongo na bino. Merci beaucoup mais bovanda nano na bambongo wana parce que bambongo wana on ne sait pas ça vient d'où maman. Nous sommes enseignés pourquoi toliaka na banda konda kote parce que nazo yeba te muntu wana esprit na yeza ndenge nene na kulia eloko. Ce sont des alliances wana bencantation bato nyonso monde entier bakozala contre yo muntu moko. Non, ce n'est pas possible. Nazo yebisa inga na lobi non bazo sala ba makambo mwana na ngai bakoya kobomela nga mwana eloko nga na kosinga mama naza kosinga. Mais parce que maman alingi koyoka yo pete kosoka za mama aza na droit ko traverser frontière te mama yo yebi yango parce que uti ko ngunda kala te akikiti France ko sani parce que yebi ke musika na yo akosala n'importe quoi yango te yango sali banda kobenga ye kaka soki mpona nini wana nde yango nga na banda koboye ke babengi ye ke ezali mpona mosala moko. Ngai nazosenga yo kaka mawa awa nafukami Nzambe azomona motema na ngai. Ce n'est pas dire ke nakoki koyoka kata esengo mbala moko te me nayebi kaka ke ndenge balobaka soki bitumbe komi makasi nde komi na fin parce que ndenge azoya ngai nakoyebisa bato nyonso ke se termine nalingi nayoka te nalingi nakoyoka muntu moko te nakoyebisa bango nga nalobi bozosunga ye te parce que muntu oyo alingi bote boyoka nga mama na ye nalobi parce que je veux la vie de ma fille. Combien de fois bafingi ngai? Est-ce que nga nakokende korépondre bato wana asalaki mabe bafingi ngai? Moi je dois accepter, je veux que bapardonne mwana na ngai bisa mais bino bokoki kobanda korapplike makambo boyebi te makambo mikolo nyonso mama nani jedi wa nazalaki kaka kolela butu mobimba kolela yebisi ngai epesi nga kanda mama Karina azoloba napesa ye numero ya mobali na alobi akoyebisa na ngai balesila nde nalobi nabenga mama na ye mpona nini napesa yo numero pe nga nalobi nakozwa numero pe te mpe nakoki koyebisa ye te mpe nabengaki kutu ata ye te nayebisa yebisi na ngai ye te te ata ndenge abenga wana atikala koyebisa ye te parce que je ne veux pas de problème. J'en ai marre maman motema ezosala nga pasi nazokoka te ndenge nazosala ta na vandi koyoka bamama mosusu babengi ngai kotala bazoloba boye mama mosusu epa yebisaki ngai alobi non ce n'est pas comme ça. Banani groupe ya soki bamama nani wana kaka bagroupe wana baza mabe balobi baza mabe parce que baza kosunga ye ozosunga ye te nde yango mama ngai eloko na kosengaka pour le moment yebisa papa vraiment devant Dieu Nzambe nde azomona naza kofukama avec une cœur douloureuse naza koyoka na pasi na kote na yo nazoyoka na pasi na kote na ye mais dans tout ça je sais que c'est le diable parce que bino nyonso bofungolaki baporte diable soki aye mpona kobimisa ye nde ezalaka problème parce que soki asi akoti ayaka mpona kodétruire borger tuer et détruire moto moko aza aleze te
biso nyonso on est en train de souffrir. Mais ngai ndenge soki akoya tenga na koya kuzoye na koyebisa bato makambo nyonso ya lubaki na kotuna bato soki bango problème etali bino te parce que l'air karina yake akomelaki na ndako ya muntu te soki fa amonaki ke bato wana bazali mabe nga mama na ye nazalaki pourquoi pas bimaki aye mais nayebi que c'est le diable tout d'abord arabe aza pour ridiculiser naza ridiculiser ezanga mama na ye je suis ridicule mais nayebi que ridicule nyonso mpo nani parce que aussi on est en train de prier très fort. Tu touches les choses que les gens ne touchent pas. Alors, par esprit de ténèbres, il faut faire ce qu'on peut humilier au monde en être que Nzambazo salaté. C'est pour cela que je sais que Dieu est en train de stabiliser les balles na yo te maman. Mobali na yo akoboya kata mokolo moko te. Aza na ba souvenir ya ndenge bobanda ke po boko malelo. Eza liloba ya muntu te oyo koya koyebisa ekokota ekoanile oyo nyonso bosala no nakoyi na makolo na bino naza kosengaka oyo kangai Tracy oh Tracy Tracy oh Tracy ici pa bango kuna bakosambwa soda oh Tracy Richie oh Richie Nzambe tolobate silokomwe tolobate Nzambe oh yo otani ozolula ya bato yayo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarcrème.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Mboka Congo, Boke Banaburat. Pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, Masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pomade Awatoza, moi c'est un pas commune qui bokon. La pomade Awatoza. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola koli na yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC,
La main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Parami bango abina rami ndeti fali atakani maboko ndenge fali atiaka aza donc nazo biso contrôle wana yeli yango de A à Z mais quand a remis libanda tanti bona boy pourquoi faire mal aux gens Babakamabodio et Binoti comme le petit éclairage au petit l'idée de tout ce Karim parle des jeunes quelque part aussi que choquant qui bat lorsque la combien va venir le collaborer. Oui, là vraiment je suis tellement déçu dans la combien parce que j'ai dit que je vais dire est-ce que là la fille là ya wo faut que le bakuna hein nous nous là là on va les changer ils ont dit tu m'as parlé de tout c'est ça oui ils ont dit que ya ni non non là ils ont dit que ya ni ils va pas pour ça là ils ont dit que ya ni va pour au delà de la bataille nous on dit que c'est vraiment compliqué oh non le bagage on a dit bataille on vient de le faire on a le bataille mais quand on a le bataille on vient de dire pour la ligne on pour la sur le bataille là on dit que c'est mais il y a la politique de Mali mais il y a la pas aller de dire que Dieu a dit que Dieu a fait alors on a le fait on est mieux on est el politique problème et puis on a des gens yo ya la photo na ya mi bani na nga kuti ba makambo kuti kana bila ba yidi na hii o ni photo tabo tabo ya mane ya mziki longo ya razi ya mimi sala mungu tena ndio basi kwa kumbuka ya na mfuni de tout la vie de la vie pour te dire même que au voiture wana et la vie a pris la tête la fille la mine et tout n'a tellement de la bonne envie de faire le et nous il y a vraiment mieux que ça et le grand au moins de ça mais qui est même Manuela Ifa Manuela la fille de l'autre côté carré la l'autre côté la mine qui n'a plus mais au lieu de dans la petite mais là là voilà on va on peut passer l'internet mais ça suffit mais avec le barreau de moi non j'ai eu la chance donc comment on fait ça carrément monsieur mais tout ce que je tout ça bah quelle est cette proposition mais papa moi et moi je dis alors lui m'a barré la proposition que à quand même proposition elle va faire des choses non bien que non mais là quand tu vas faire la salle c'est ça le jeu je me dis merci ça c'est la salle non on dit à ça il va faire la petite bataille là où on a fait la petite mais la petite c'est le gars qui fait le mais le ça veut la salle de Dieu il va pas le dire le bas on a parlé le bas on a dit le tension on dit le bas tout le monde tension on dit le c'est la yali la là pour que les gens savent avoir la réelle pensée c'est la réelle pensée ça met la réelle en toi oui mais il faut la faire comme Kalau nak cari apa ni buah kan ada ni. Ni macam ni mana kan mau kan kita mau bisa buah apa ni. Apa tu bagi kita ada jam je tu lah mana kan nak buat apa. Itu kalau jadi ni waktu ada yang punya ada ni kita lagi mana ni mana kan masih kopi mana dia tapi abu tak boleh lagi. Masih Wah, ni nak jadi kita foto ni dia muka asal ni muka boleh nak kita pergi. Nanti kita jangan tahu apa pasti kalau tapi jadi lah kan yang ada sampai itu saya juga mau itu kita lagi nak jaga ni jaga yang apa pun yang apa mana yang kita akan kita itu begini semua pun yang kita yang kita kan yang kita itu yang Nanti dia nak sih, nanti dia pernah sih dia lagi. Dia nanti sampai tu nak apa dia lagi. Nanti tu. Itu dia. Pasal ni, bukan dia.
Arrête! Bato nyonso zona ba mabe. Bazalaka mabe. Yo kam tozala malamu. Tio suki na ngam na 27 mois na ndako. Poto juvénal yo yebi poto yo ndo fanzo na ndako 7 mois. Hein? Batiki le chambre. Est-ce que ata mon kolomo sa binisa ta 1 euro ma mimi somba na sombe la nyonso ma mimi na a besoin lame rasoir pour na gilet pour na kata ba piscine. Ma mimi na za ba nini na somba na eso tout. So na sombe tant na sa ba course ko na yebi ki ya ba jeune fille. So na somba ba bande ba serviette hygiénique na sombe belé. Ozoyoka. Aza mayele taza zoba. Azo ko saisir opportunité chance dans ma paix ça a été la vie. Bato bazo ya verrier bato malamu mais à saisir la montée. Nzambe so azo pesa yo et que zo ko saisir te même ko la ko lâcher yo. Là je crois qu'elle est vers la fin. Pour na mona ndé nous ont insisté moi na moko membre na été fanatique na yemo te wana o ba finga rabato ba futa ba billet ba se déplacer pour yo ta Karine na mona te. Merci beaucoup madame Myriam. To komi vraiment na suka. Toyokio au lobby au zaki na mo poso bimisa. Ça va délire na yote bon vraiment émission boy. Lelo oyo pour finir pour conclure. Dans ma kambunyoso oyo sala. Tu as privé des tétons qui étaient importants pour ta petite sœur qui est Karine Mokonzi au Batutu Bayebi. Aujourd'hui, au commissaire à moquerie, au commissaire à humiliation, au commissaire au mototo à rocha musapi, au commissaire à référence. Dans ma vidéo, nous sommes sur la kala et zongelio coucou, c'est à Myriam Mokonzi, Batutu va vraiment en profiter nango. Mais c'est pas grave. Hein. La question que moi je vous pose, qu'est-ce que tu as appris de la vie? En tout cas, la vie m'a servi beaucoup de leçons. Parce que je suis un peu naïve. Pour moi, que Nazo, comment on a mis à Saint-Thomas, hein? Au Saint-Thomas, il y a des gens qui ont la place, Toboli, yes, quelque part, ils ont qualité, quelque part, ils ont qualité, quelque part, ils ont défaut. Parce que, défaut, pourquoi? Parce que, on a raison, on a famille, on a raison, on comprend? Papa pas l'ignorité. Non, papa l'ignorité au début. Moni. Mais Nathalie, c'est quand on habite la vie, on ne sait jamais. Si on est tiki, on va salir ma vie. Non, on a porté fardeau, on va salir ma vie. On a binisaï. Azab, moi, on va l'ignorité. Si on va salir ma vie. Comportement à Karine. À revendre à Tananda comme tout le monde. À Canis, à qu'on ne pas Régine. Maman présidente, à moi aussi. Régine Longa. À qu'on ne pas Régine et les Simbate. Alors Nathalie na la team na bangwana na po la team na mona ka moi si na poto Régine et Simbate na comportement na banda ka bato na tikeli yo kanga 7 mois na ndako nga na tikeli batami so vanda o vanda na banda ko zo tourner na banda ko ba papa mama na yo mais kaka pa bato o vanda te ata ye mama pasteur wana mama ni kunga so ikunga wana zuiye tozali kaka mais ngelo na beta c'était na bana membre na zalaki na bino na za bon eza buzoba na ngai na mikoteki na buzoba ke na mibinisa wana yaya boy na wenga na sala kona mutema malamu mais le binsinga zoba ke ngana yaki kuku ya Myriam c'est pas grave, la vie continue. Bambongo na nyonso yango yo na détailler bambongo na ko na pesa ki na ba dépense musu na sala kutu na longola même pas parce que na mona so na longoli yé kutanga devoir nga azana bambongo musu batindela ba copain na ye oyo joueur wana tindela bambongo copain na moi joueur bo abeta bali bo atindela bambongo wana na pesa ngo dondia kenda nango junior kabana
eza na bambongo mosusu batindela ye bambongo wana nazwa bambongo wana bakopene ya tindela ye na kombo na ngai nalia yango même pas kopene wana azala so abeta bali so na baturki so bamboka baturki kuna bakazakhstan wana. Là vous parlez de Junior Kabana. Bayabwaka epe mingi voilà Junior. C'est non mari. Je sais pas comment na yebi kaka na tindela bambongo mosusu nazo tindela ya na mbongo kuta tindela ke dondi mtamema mbongo wana nalia yango te. Dolia mimi mbongo manda. Voilà, il faut que tu m'as dit que tu as copain dans le tinde dans mon ebi dans été. Na suis bambon, na suis basu bambon, na suis na tini bambon. On comprend. On a ebi été dans ça na ebi dans été avec ça joueur. Sur apesi mon apesi ça. Mais qu'elle arrête na lien mon côté pour le loco bimisanga mo yibi mais non. Mais non. Oko misanga mo yibi to ko misanga ndumba te ki ndumba ndezande na wakila na yo. Po yo tout na ngatoloke ngai na bima na mibala sango, oyo ke na ngazwa mibala sango, mibala danger bima na wamba salela yo nini. Bapesa yo nini, ozana nini. Ozana de l'autre côté, ma chérie. Redescends sur terre. Ozo vivre dans la planète ni. Ozo rêver ou quoi? Hein? Ozo rêver? Ou na bana? Au fin en épave, na bana. Au fin en épave. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas des amis? Mais parce que quand on a des commentaires, bon, on va répondre, c'est aux orateurs, on l'a dit. Non, on a dit on a Instagram, on a tout ça, bien au final, c'est pas grave. Aïe poto, tu as au moins un poto n'exalite. Éclaircir maman bongo parce que maman bongo on aime tes autres troublés. Bat ba komo ba kenga na lia kimbongo na otanga liste ya mutu moko atina mbongo pananga. Oya pesa mbongo na epananga Myriam. Na linga ina éclaircir maman bongo parce que maman bongo on aime tes autres troublés. Bat ba komo ba kenga na lia kimbongo na otanga liste ya mutu moko atina mbongo pananga. Oya pesa mbongo na epananga Myriam. Na mbongo eza ekendaki États-Unis et pas Mia Tembo. Ngana yebi ke papa FMI kombo na ye vrai nom na ezali Ndala Luvumbu apesanga 300 €. Papa Jigo apesanga 300 €. Papa Matondo apesanga 250 €. Papa FMI avant na France, Ndala Luvumbu France, Papa Jigo Belgique, Papa Matondo Londres, Washington 300 € avant dans la France. Maman Julia a payé ça 300 € naïe. Maman Movia, Bibiche Movia a payé ça 100 €. Patricia Mboli, Maman Movia France, Patricia Mboli France a payé ça 100 € naïe. Il y a des 15 300 €. Maman Angelos a payé ça. Maman Angelos a payé ça 300 € naïe. Maman Angelos combo naïe ya vrai nom naïe zali excusez-moi faut n'attendre bapo vrai nom izana ba papier western union Pelenda Ange. Maman Angelos Pelenda Ange a payé ça 300 €. Maman Iguette a payé ça 300 € naïe. Maman Me a payé ça 100 € naïe. Maman Orti, vrai combo naïe zali, Hortensia Tantou, yazara en Allemagne, a payé ça 300 € naïe. Maman MK, combo naïe ya vrai ezali Vero Mamba, yepe en Allemagne, a payé ça 200 € naïe. Maman Élisée na Londres. Maman Élisée na Londres a payé ça 300 €. Papa Jean Bloch a payé ça 100 €. Maman Annie Mboma. Combo nae vrai nom nae. Maman Annie Mboma, maman ya 5e vitesse. J'espère que nous allons bien à ça la émission à 5e vitesse. Combo nae zali Mboma Ndongo Anita. A payé ça 100 €. Et ça, la maman européenne a payé ça 300 € nae, mais n'attendez comboté parce que y a azali parmi bateau bazo harcelé. Donc, liste yango wana, bon, nous c'est ça là qui 3950 € na maboko nanga. Allez, liste y a bateau États-Unis. Liste à bateau États-Unis, et ça pas Francis Mia Tembo.
Maman Maria kombo na ye ya solo ezali Mbuyamba Maria azaka na États-Unis. Maman Anita, Maman Maria paye ça $475 a paye ça na dollars parce que États-Unis. Maman Anita a payé ça $200. Maman Faye a payé ça $200. Maman Chacha kombo na ye ya solo pe ezali quelque part. Maman Chacha, je sais pas. Maman Chacha Kileka, voilà, Chacha Kileka, il est pas aux États-Unis, a payé ça €100 na ye. Papa JB kombo na ye ya solo, il est pas aux États-Unis, kombo na ye Jean Bedel Matalatala Majaliwa, il est a payé ça $200 na ye. Et puis Ningi, jeune fille, Ningi a payé ça $25. Donc du coup, na maboko mi a tembo salara lokola $1100 plus 3950 yo ngana zalaki nango bino mobo calculer. Bon, ba mama o bazolo ba pesa nga mbongo nazwa mbongo na binote. Mama Monique na Londres, Monique Okito na Londres. O pesa nga mbongo na yote, mama Monique Okito, faut que la sincère. Mama na biso wa Suisse oyo mami Solange kombo na ye mboka eza nani Mami Solange kombo na nani Mami Solange kombo na ye mboka na bosani Solange Mami Solange apesa nga mbongo te Mami Solange yo kutu bando kota otika Solange Matai, voilà. Mama Solange Matai, oza na Suisse, opesa nga mbongo te. Nazwa mbongo Mama Solange te. Nazwa mbongo Mama Nana te. Na groupe na biso tosala ki a soutien Karine Mokonzi. Donc, eza na bato ebele, nga nazwa mbongo na bango te bato nyonso ba kokota sika. Bon, liste ya mbongo ya avocat batela ki ye, o esalaka €700. Mama Nana ataka €100. Mama Nita aux États-Unis ataka pe €100. Mama Angelos au Nalobi Ange Pelenda ataka pe €100. Mama Julia ya Belgique ataka €120. Papa Jean Bedel Matalatala Majaliwa ataka €80. Et puis Maman Élisée au à Londres pe ataka €100. Ya souk ezali mama o ya 5e vitesse o asala ka émission na 5e vitesse comme on a mama Anita Mboma Ndongo yepe atia €100 na ye. Donc bon avocat et salaka €700. Donc c'était pour éclaircir vraiment batu nyonso ba mbongo ba bazolo ba $50,000 na ebité soki bazo rêver soki bazo il y a un problème na mituna bango ba monake na ba famille na ba monake bango bambongo na bango batia yango wana na liambongo mutu te muto ya monike nga na liambongo na ye eke kombo na ye na liste ezate boluka bobenganga comme ça bopesa ngai ba papier obino botindela mbongo na ba code comme ça na yeba Tracy oh Tracy Tracy oh Tracy ici pas bango kuna bako sambwa soda oh Tracy Richi oh Richi c'est aux orateurs là non non on tinga na Instagram na ba kimsu ba biara ofina na pas na nina c'est pas grave aye poto ta komona poto ndenge zaliti akobota batanze bela sala ba prise de sang sala ba nini so ozata na lilali moko te na nzoto na ye ninga za na surtout ko tuye ninga za alobi galala na mukili mobile on comprend. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Le quoi on a lata ki kombo moko boye, na lata ki on pona ye, na pese moi Valère na baninga na ye, ba Jaël parce que bazana ya na ye wa ni champagne hein? Champagne à côté nga na jewana etika la ka bongo na ndimaki, c'est pas grave. À jouer na jewana, c'est pas grave. Nzambe alimisa voilà ce qu'on a qui film. Tu regrettes aujourd'hui le nom de Mokonzi? En tout cas, je regrette.
nazo regretter ngo parce que ememingi biso place no ememinga place na komi lelo na komi lelo bisi jamo keri parce que comme quoi que des voilà que yo maman mobimba poko ndimi kombo wana. Le vrai nom de Myriam c'est qui? C'est Myriam Ouet. Myriam Ouet. Voilà. Donc ça veut dire que toi mais ça na Myriam Ouet. Je suis Myriam Ouet. Oui, madame Ouet. Voilà. Donc voilà quoi. Je regrette et la vie continue. Soki nazaki mabe, bino ba fan na ye, bino ba bolinga kay na bolinga solo, o bo salela ye ya mingi, biso to salé le côté. En tout cas, mais bon, on va voir dans 7 mois. 7 mois, je dis bien 7 mois. Alia awa, Amela awa, Asumba awa, Alala awa, Atonga awa, Asala nyonso ko sala awa. So nazaki mabe, en tout cas. Na évité. Je manque même le mot. Na évité. Mais bon. On a passé toujours ma bonne chance à continuer. On a poto belé, hein. Je suis la première victime, hein, Myriam. Victime de ces autant la victime après moment na peut-être raison, on a pas besoin de raison mais l'avenir nous donnera raison. Vous allez toujours continuer dans le malam munayo ya ko aider batou ou bien au gros banabiso que tonton c'est pas la peine de continuer d'aider les gens. Mutoko la yé akoki ko kanga lipamboli na ngate onzamba salilanga on comprendre ako c'est pas pour na yenga na zwa soki nazana pour ça eza nzambe ngana mi eza te ngam na misala nde na zamiria eza nzambe mto sala ngabo ako zo pe moi ba mikie na bande ko aider na ko ko pesa même ba orphelin bato malade bato souffre na ko sa même ONG nazangi te osala ONG na valise bilamba to ba moi ba valise bilamba oui na tina valise bilamba yebi bien mutakina loka kyango kongola memela ka Jaël parce que Jaël aza mkuze lokola ngana Cynthia Wadot wana so tayi mongo to lataka balataka 38 to na tuni bango na moni bango bi bino be waka lokwa nga bola tape 38 bon na pestine ya bilo nanga ya mona na pone bilo vraiment belé na tinda même na janvier alinga utaka na bloc en janvier ngam na bondela nzoka nda pesa bango ba bloc 4 ngako nazo ko ndisco pas janvier siko mais na yebike ya la taso 43 ya la tabata emile ndeno ko na bloc ba ninga nazo ka ke janvier zo ba teka kiteka tala niveau mutema mabe hein pourquoi Olinga ba ninga ngote arrêtez équipe nationale c'est la famille bon ba ngana na ko l'équipe nationale mais papa ko bino so ba leki boza bana na ebite so po ba leki po to ba ka ba leki ba bazo ka mami ba ko ntone mami yango mama mo boza ka ande ba misala bana ba nièce ba benga mami allez na ndenge petit kala mami tant so pe to na so pe ba ninga voilà parce que jusque là ba âge na ba mo peut-être ba karine e bana na ngote mais c'est to vandi boy peut-être et le bito bimina so peka ba ninga peut-être akobi mabe mukolo na ngana na ba nini ndenge ezalaka. Merci beaucoup. Il y a bon côté, hein? Pardon, hein? Je suis désolé. Madame, merci beaucoup, madame. Myriam Ouet, toko na soka, ni na moyo, na ngana pozo me na posete. Ni no esi follow ba suka. Ah, on a ngana ba suka kaka eza. En tout cas, je m'excuse beaucoup na ba kombo ba to nyonso, oza ki cité et pas na yé. Premièrement, mon mari. Tala na mobali nanga koti na buzoba amona mobali nanga na muka tous les jours 5h du matin pa kene musala na koti sie na buzoba ki tonton Eron nazana ni assassin abomaka batu abomela batu wapi tala niveau muto kwa tonton Eron nazaki na bien ne wana Karine na ebite soki oko na ebite hein so ozasu malamu nana na vie na ebite mais yo kanisa osalinga mabe te opesi image na ona poto mais na tout le monde connaît qui tu es. Qui est Karine? Yo mo tomi on s'est dévoilé. Fallait que tomi bomba mais on s'est dévoilé. O eza poto eza kinte. Na kin peut-être oza ina nda kuno vandi obi kinana kinana mwana musala, je m'en fous. Mais o eza poto. Na no s'est stabilisé tes maman. Na no prévané maman na uto ko même pas ovana maman na. Olinka ovana na bandaka bato mais vanda quand même na maman na o. Loko oza na kimia te vanda na maman Charlotte. Au côté de ma prière parce que tu en as besoin. Merci beaucoup. Voilà, mais baby ça va vivre batouté vraiment que baby ça ko nourrir batouté na s'excuser pas mon nanga parce que boya kama kamboyo lelo to komi pièce to komi na s'excuser na ba camarade nanga lelo ba sambo ba maman batou fifina pakave
pour na makambo nyonso en tout cas ba pasteur limbisa vraiment na s'excuser pe na famille na ngai bato nyonso ba kombo za ki cité et au limbisa voilà ma soeur du 15 tout le monde, mon oncle fidèle, mon frère Chico, tout le monde combiné bimé na kati. En tout cas je m'excuse beaucoup. Ils ont des erreurs à vie, les erreurs ça nous sert de leçon et tout qui est bon. Voilà, merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'étais franc par rapport à Moussa Nanga, on a Salaka. J'ai essayé tout au long de cette émission de rester professionnel. Bah, émission à Boyer, et ça pour servir toute une communauté. Il y a besoin de leçons, il y a vie. Parce que dans le monde où il y a besoin d'internet, pour oyer baké, baton maramutu, il faut côté internet. Pour oyer bamuté mayakong, il faut côté internet. Pour oyer ba ingratitude, il faut côté internet. Je ne suis pas là pour accuser les gens, c'est juste je voulais, il a coupé sa bino juste information, il a représenté bino madame, oh le lot a humilié à travers le monde. Bateau va s'appeler une émission, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez aussi des histoires pareilles. Tout ça pour nous éclaircir toute une communauté. La fille Karine Mokonzi qui était, qui est et qui sera toujours côté à tonton Juvenal, si vous êtes choqué par rapport à l'émission où tonton et les gars comme Zanda Kunayo, occupé qu'on contacter biso comme d'habitude. Nazama Boko Pembe, émission Souka pe à liboso ya bo. Il y a un délire na yote. Voilà. Mobile nanga linga quitté mais na lobé na mobile nanga en tout cas personnalité et voilà. Bason ba ngoté. Donc nazako obligé na s'expliquer. Voilà. Je m'excuse à toute ma famille, toutes mes mamans, on a vu que vous avez déçu les moments, on a pensé que mon boyaki mais j'avais pas le choix, fallait que je le fasse et voilà. Vous comprenez que madame a passé, madame Azolé là au fond, na Katia Moutema, quelqu'un qui a privé de ses temps pour la moine, pour la leki, le lot oiko kenebo. La méchante, en fait, méchante, ou bien colère, ou bien kananaye, souci naye, c'est pas Karine. Mais souci naye, c'est ce que les gens disent auprès de Karine. Bateau ba au film naye, bateau kout bazana, même aura, même levelté. Le linge sale, c'est l'avant-famille. Bateau nyonso bo condamné parce que je récite. Parce que Nayami madame, c'est à vous de voir. Si vous voulez souffrir, mais souffrez en silence. Souffrez dans vos toilettes, dans vos pièces. Je resterai toujours le tonton. Je le resterai autant que le Dieu de la Bible voudra. Je le resterai toujours Juvenal, le tonton. Un mec très gentil à ceux qui sont gentils. Contactez-nous sur Elenga Congo avec ce genre d'histoires pour qu'un jour, vous allez satisfait. Je dis merci à Jean-Paul Ilungagé à Bruxelles. Merci à Herman Funa, l'homme en héros. Je dis merci à mon oreille Keti Mugaba. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est un loué à nature. Merci à la joie Pichu Mamado. Junior Kabana à Okosha. Donc il m'en passe même. Courage. Merci beaucoup à mon vieux Ludovic Kams, là où repose le cœur de Sylvie Monzemba. Tracy Mbelenga pro la même magique, Yaglodi Diasouka la mignon de la presse. Mireille Pakav, Fifi Lokala, Dickens Arlen, Batekindo Kibasoni Nganga Masale Lorote. Avec les Nababa Baolia Nabutu Koreke na Namoyeb Samuninga de Koreke. Kobo ya Satana ya Kalate pour Angelo ya Sika Oyozu na Noyeb Zaina été. Myriam White. Sorti pena moi si moko boy vraiment na imité. Oh comment nganga mutu mabe. Oh non, je vais là vraiment souffrir mais en silence. Bon mais ça na kobenga ye Myriam. Quand on peut, sonnez-moi bien, ou est-ce que moi, vraiment, à habiter quoi.
qui balalé. Tracy, oh Tracy. Tracy, oh Tracy. Ici pas, bango kuna bako sambwa, soda, oh Tracy. Richie, oh Richie.